Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, écho de prendre la air bozwanga. Nalingi na passer message oyo, na bana nzambe, nyonso partout besoin, mais il faut vraiment, intercesseur surtout, à boza distraité, il faut au bon de les parce que esprit à Jézabel, ils a à côté les mains. Jézabel à côté na kat na église. Yo muto kote yo esprit Jézabel yo muto lati esprit Jézabel oye na kata église pona opanza pona détruire basala nzambe pona ko détruire église na nzambe olembisa bat bakende église te olembisa bat bavanda na ndako te bavanda na ndako bakende église te vraiment eza mawa pe pasi na bandeko oyo lati esprit Jézabel batikeli Jézabel esprit Jézabel porte écoute kata bango po baya ko détruire église na nzambe Bible lobi scandale ekoya mais malheur na muto akoya na scandale yo mutozo mema scandale yo mutozo na scandale sort na yo ezala vraiment pasi Jézabel bande ko mona lokwa ye bazolobela ye ya gagner ki mais liwana ye ezala ki somo liwana ye ezala ki pasi. Alors, intercesseur partout aux hommes dans le monde, il faut bon de la macasse, vous a distraité à kota kota, réseaux sociaux kota la n'importe quoi, ils ont sur bassin dans Zambé, et kota la koyoka n'importe quoi, parce que Bible lobi foi et la makamtozo, kakanga mato ino zalaka bon de la soenza mana posa ibso mangambola basali nae a olobanayo. On a besoin de yoka to kota kota réseaux sociaux te n'importe quoi, parce que diable azana kata réseaux sociaux pour la détruire. Pour na ko bebisa alors yoko zala wana te pour na ko kota kaka non o yoka kate o yo bungsa kondima na yo alors Jézabel faut faire attention. Jézabel fait attention ça la vraiment bokebi mingi omoni musala nzambe moko omoni obitenga funa ya kana koisa nga funa ya kana même scandale nga funa ya kana loba nga funa ya kana sala boy mais suka na bino izamabe Bible lobi molili et régna toujours te suka suka à éclairage et ya ata bouté umeli tongo etanaka alors bouté zali bo sepela mais tongo etana sko tongo la etanaka ndokiso akoloka na bouté sepela mais la tongo etanela kaiba kutie ni akoma lokola mwana sosa poleni mbila mbula et le conseil les athées. Alors, vous faire vraiment attention à côté kalito ino ko yoka partout ko yoka nyoso tout e kota la talate ko kota kota te zala concentré zala focus na prière zala focus na makambo eza important ba Jézabel to mula nde beaucoup ebele nzamba pambola bino merci on ezaki ser MG Taylor to koten balasima.